Peuple congolais mbote toyeka kapoto lobela sous problème oyo ya Eliezer. Peuple congolais ezosala biso pasi. Komona ndeko oyo atangami na kombo ya Eliezer kokende na kati ya résidence ya honorable Mwanda Nsemi. Peuple congolais bolandanga na bokebi. Toza jaloux ya Eliezer te. Toza pe ba fiti na yete. Mais tozo talisa ye. Peuple congolais, toza ba congolais. Eliezer aye na Congo. Azamo uta. Toyebi bisika abimela te. Totika nanu ba sentiment. Peuple congolais, ngai na ye ko dresser message oyo en tant que congolais. Voilà. Donc, peuple congolais, quelle audace! Quelle audace! Comment na mutu oyo, Eliezer, afinga Mwanda Nsemi, a traité ye bakombo na ndenge nyonso. Mwanda Nsemi a s'évadé. Peuple congolais, totika complexe. Mwanda Nsemi a s'évadé. Eliezer aleki kaka na media. Alobi Mwanda Nsemi a bomba mina ngiringiri. Diaspora telemela ye. To telemela ye. To talisa ye. Après avoir Mwanda Nsemi aye ko lancer sous message. Wana na kati kaka ya clandestinité. Ke ba congolais bo telima pona ko bengana occupation. Mututu ayebi yango. Peuple congolais est telima. Baye ko boma. Ba membre kaka na kati ya ba membre oyo babima, ba manifestant. Eliezer aleki susu po ba boma policier moko. Tobosa na kate Eliezer. Nengo zoloba ke peuple congolais abosa na kavan, yango zo profiter na biso. Biso tozo bosa na te. Peuple congolais Eliezer aleki na bandeko ya soda wana ya la police. Oyo autaki na leta moyini. Oyo ayaki po a massacrer ba manifestant. Ndenge ba massacrer ba manifestant. Na ba jour oyo kaka na marche ya ba laïque. Afinga Mwanda Nsemi. Diaspora telemela ye. To telemela ye. To talisa ye. Ayokate. Azonga sima. Lelo Eliezer. Quelle audace. Eliezer. Landanga na bokebi. Tozaba congolais. Des souches. Du sang. Mwanda Nsemi. Babandone yete. Neba Franki Diongo. Neba Jomi Dongala. Tous les opposants congolais. Oyo bazana ba makala. Na ba prison nyonso. Ya République démocratique du Congo. Baza abandonné te. Peuple congolais abandonné bangote. Congo eza na occupation. Donc, problème eza wana Congolais ayebi yango. Soki ba visite ekomi mingi na kacha ba prison wana toyebi yango. Tozana batu totindaka oyo bakotsaka biloko ya kolia kopesa batu. Toyebi nini balobaka. Eliezer tika ba mensonge, tika ba information bidon. Toyebi yango na résidence ya honorable Mwanda Nsemi, député national, fondateur ya BDK BDM, docteur na mama yemo, bakangaye, bancercle ndaku wana, résidence, pendant soki 28 jours, ba bébé bakufa, batu bakufa, ba makesa, la plupart batu bakufa. Biloko ezokota te. Ndenge kaka osalaki ba interview ya mama oya suka ndenga yebisaki yo. Po oyaki wana po olaksa monde. Oye ko peze ba esprit. Me yebango ba esprit oye ko peze. Oye ko tumbola ba esprit. Peuple congolais tozala bomoko. Congo wana toko libere yango na bomoko.
Après tokotala makambu nini tokosala. Po tobongisa bo pays wana. Po bazoko profite biso na bokabwani. Ba Eliezer soki bazoya ko infiltre diaspora po na bokabwani ezali. Ba tata ba mama Mwanda Nsemi c'est un Congolais. Mwanda Nsemi aza patriote. Mwanda Nsemi député national. Mwanda Nsemi mabenini asala. Congolais congolaise. Mwanda Nsemi aza porté disparu abunga. Toyebi yango. Tolobelaka Mwanda Nsemi ti lelo. Po c'est un Congolais. Ndenge tolobelaka mwena sapu. Ndenge tolobelaka mwena sapu. Eliezer. Oyebi dispersion ya kamwena sapu. Nana zoko se souvient. Eliezer. Akomi kolobela makambo ya kamwena sapu. Oh basoda baye. Kamwena sapu akomo tamla na bajipe basoda. Kamwena sapu azui province boye. Kamwena sapu azui boye. Et les capas même pas. Un mois. Kamwena sapu abungi. Ndenge ayaki ateka Mwanda Nsemi. Ke Mwanda Nsemi toyoki obombami na ngiringiri. Eliezer. Oyebi ngiringiri relaxi nini? Na Kikongo. Oyebi ngiringiri relaxi nini? Oyebi Kongo te. Oye koyandeko. Comment on ba Congolais te? Ba Congolais. Ba fongola misut. Est-ce que Eliezer? Auta wapi? Ah! Mawa. Eliezer. Wapi outa? Ba étude. Tozomona. Ozo sala ngoka na Congo. Wapi otangela? Ndenge batuna yosoki na États-Unis. Maman no pe toyeba kayete. Peuple congolais, totika ba sentiment. Toza infiltré. Tina sommet. Ya l'État. Tondimi yango. Journaliste des investigations. Ruberwa, wapi auta. Lukwize. Bitakwire. Kamere. Pasi. Toye komona. Na ebembe ya ndeko Rossi. Bambongo ezoko kende. Bambongo ezoko kweya. Ekomi kaka fo Eliezer. Ye kaka mutu aza na passe présidentielle ya l'État moyini. Fo abanda ko solola. Na famille Rossi. Na papa ya Rossi. Na mama ya Rossi. Na mwana na ye. Tous les journalistes. Ba oyo to monaki. Ya ba Kongo mikili. Ba mbongo ezoko monana. Ba 500 euros. Ba 1000 euros. E ye na maboko ya Eliezer. Mbongo ezoko mate. Bandeko. Ba Congolais. Ba Congolaise. Fanatique. Ya ba mauvaise foi. Ah! Eliezer! Aye! A imposé diaspora. Tochaka susu 1 euro, 1 euro. Est-ce que Eliezer, yo oko commandé nani? Yeba yango na diaspora? To lukaka yo kaka. Blakite. Ba trace na yo to bosana yango te. Blakite. Tozo landela yo. Surtout na bisika. Oyo ya Mwanda Nsemi. Député national. Ba oyo batinda kiyo batwa aner. Yebisa bango Mwanda Nsemi. Ba voli 1 ba voli 2 olobeli. Ozala ndoki ozala ndeko na ye wana etali bisote. Mwanda Nsemi azana popularité plus kaka. Toyebi yango. Eliezer, oyebi Congo? Oyebi Congo bien te?
oloba loba kana yo wana basekaka yo mais jour occupation ekokende bisika okomonela nzela okoluka yango ya koluka bandeko na ngai bakongole bakongolaise bakombata barésistant barésistance Congo toko libéré yango kaka na union fait la force na bikolo nyonso foto sangana bikolo nyonso foto zala ini to meka ko libéré Congo wana bo pays wana bongo toko tala makambo mususu po batata ba mama toza na infiltration ya makasi mutu lokola Eliezer. Quelle audace bandeko ezoko lekela biso na résidence ya Mwanda Nsemi ya député national soki congolais kaka akei wana akokangama meto yebi yango Eliezer batindaki ye akende kozwa ba information po atuna po ameka koyeba soki Mwanda Nsemi aza wapi. Mwanda Nsemi a refusé tous les postes. Il y a l'état moyini. Mwanda Nsemi a refusé tout. Mwanda Nsemi omonindaku ndenge bukana lelo oye olobela bisoke Mwanda Nsemi balobaka kaka na ba internet kaka ndenge peka olobakati toye toza jaloux Mwanda Nsemi te ozalaka jaloux ya Mwanda Nsemi. Donc il faut s'arrêter. Faut s'arrêter. Na problème ya Mwanda Nsemi. Tomona yo sous na résidence wana te. Biso pe tozo continuer ko sala ba investigation. Koleka ya yo ba information bidon. Ozo ko pesa biso ba mamero awa. Batu bako kende Belgique, baluka docteur boye. Mais yo poto yakati lelo so comprendre poto te. Et si bazwa kaka médecin boye. Zoba, mawa. Batata ba mama, na ye pona finga mutute. Donc, mututu akozwa video oyo, na lobi na esprit ya bien, pona Eliezer. Poto moni, atana ba martyr ba uto kufa. Eliezer ache mamana na polémique. Mbongwe monani. Mbongwe zo monana. Oyo ya ba journaliste kutu, ba oyo ba salaye. Ba mbongwe monani. Mais Eliezer aye. O ba mbongo ezo monana te, eza bloqué. Mais ba mbongwe monani. Mawa. Eliezer azoko progresser, peuple azoko souffrir. Eliezer bakoma ba émission ya babola, mais Eliezer c'est riche. Soki bomoniye. Donc peuple congolais toza na bino ensemble to continuer ko bunda pona ko libérer bo pays na biso. Pona bo kabwani tomoni yango tokozala toujours infiltré. Po Eliezer azoko préparer ko tambola babikolo na babikolo pona ko destabiliser babikolo mususu. Meto timbeliye. Sikoyo akomona babisimbi bya bankulu. Babisimbi bakolamuka. Ba martyr bakolamuka. Bako stopeye. Et bakomi ko stopeye. Voilà. Peuple congolais, toza ensemble, Congo et kozala kaka libéré. Tozo ko soutenir ba marche laïque. Ya ba papa cardinal Mosengo. Tozo ko soutenir bango. Donc toza ensemble, yingeta, aluta continua, a Victoria et certa, ensemble.